Ingeta bayaya bambuta ingeta biso yo toye lisusu devant bino pona ko senga na bino boya le 16 décembre devant Atomium na You Arena place bato misusu balingi koya kobina kaka kobina pendant que na Congo bato bazo kufa pendant que na Congo bazo kozwa biso kaka ba mabele avant-hier bazo ki biso muchake biso to keligaka na makambo ya kobina ekomi heure ya ko telema pena biso ba parents biso ba mikolo to ya ko défendre ba avenir ya bana na biso awa tolingi bana na biso bakota ba makambo wana te bazala na mentalité mususu ezala mentalité oyo te batu wana bazolinga kopesa bango ba mentalité oyo ya ba danse ya kobalolaka balu ketu ya kobina kaka wana eza avenir ya bana na biso te et eza koamene rien na Congo bakri na biso oyo tozobelela tozoganga batu wana bazali koétouffe yango baza koétouffe ntango biso tozobelela bazoboma bana ntango biso tozobelela ke basi baza violé baconcert na bango wana eza koétouffe bakri oyo tozosala mpona baninga oyo bazomona pasi le 16 tokozala wana à partir ya 18h devant You Arena tosengi sitting na liboso wana donc eza ING Arena soki You Arena donc eza kaka ba biloko wana donc tokozala wana sitting ezali autorisé tokozala wana à partir ya 18h toya topekisa bala na biso bakota babiloko wana ingeta donc tosengi bino nyonso bandeko mbote tosengi bino boya le 16 décembre 2023 eza samedi prochain na 18h na Atomium na Laken donc boya ebele mpona kopekisa bato oyo bakolinga bakota na kati wana parce que na Congo génocide ezali tango tozopekisa baconcert wana toyebi pourquoi bango mpe baconcert wana na tango ya Kabila bango tango tozopate koloba bazoboma bato kuna na Congo bango bazoloba non bazoboma te lelo oyo tozomona bafali wana na banani na ba Macron bino moko boyebi Macron aza nani bandeko bosala attention fali kupana kendaka mpe na ba Rwanda azalaka partout donc bosala très attention tobengi bokota na concert wana te bomoni toza na décembre awa na poto pasi ezali mpe bazoya mpona kozwa ekonomi na biso moke oyo bazwa bakende nango basala bafete na bango na makambo na bango me biso moko awa toza eza difficile mpona kolia mpona komela mpona kosomba bakado ya famille bango bazoya bazwa bakende basepela biso moke oyo toza nango 45 euros ya entrée lelo oyo le 16 et puis le 25 eza Noël biso tokosala ndenge nini mpona na kosomba bakado ya famille ya bana bokota te bajeune bokota te sombela mama na yo sapato sombela mama na yo liputa 45 euros wana kokota te na bino na baoyo basomba batike wana pasola yango kokufa te puisque awa na Belgique ata oza Belge soki banani jour oyo babeli bakoloba ale bobima baafricain okokende na mboka nini te oyo tozotelema bango baza bamusicien normalement il fallait balamusa peuple bazolamusa te donc bokota te ingeta